Comme madame Noroni. Balingala, soit micro tient pendant malam on va pas bazo comme et au Ghana. Hein? Oui. On va juste comme on est là Guinani. Simba Yansen. Gypsy. Ndeo. Voilà. Aux partie civile, hein? Pour la ministère public, donc on a prévenu l'avocat là. Hein? Le tribunal qui a lié pour le parce que le ministère public a dit qu'il y a des victimes. Hein? Il y a Makambu, il y a Mabeo Batuba, au bazar à Sima Salio. Si vous avez un service, yoza victime ya likambo nini pe ya moto nani soko yebi mama azali awa azali bon poto kene mbangu police audience zwa nani Gypsy atalisa biso mutu balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba minte tout sala ne makam abonné massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons pensé dans mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam sala ne makam yele mara sur télé on dit jamais masolo kuna te atalisi kaka moye na ye comment le système nous allons le micro Christophe Motinola Motinola on est présent dans les films sous oui à mémoire ces années hein joue à Kangana ça la joue à Maramba Bitumba ces années nous là opposé à Malobasi hein yo la liste du ministère public on a victime mêlée mais ouais à mon ami nanu yo dès que yo cahier on yo pour répondre Holandi voilà pesa na Gypsy na niveau yebisa biso hein yebisa biso likambo nini oyo ememi liboso ya tribunal likambo ememi nga aliboso eza likambo ya viol lokolo eza likambo ya viol il faut ezala huis clos parce que eza likambo ya viol bacameramen botika kofilme bokata puis biso mpe totiki micro oyo eza flagrance
Tellement à ici. Il y a un souci. Pour le compte du prévenu, maître Mika Moutanga Bakaji Kaorasson, avocat va offrir la cour d'appel et tout ça. Merci beaucoup. Voilà. Beaucoup ça. Vous voyez comment on a eu sous Nani? Ousmane. Hein? Ousmane. Et ça, comment on a appelé à moi? Nous, Koussampoui. Yves. Yves. Bala liboso bakanga yo? Bala liboso bakanga. Okota makala te? Te. Ndolo? Te. Okota te? Te. Okoyebisa biso bakangaki yo wapi mpe ezali mokolo nini? Bakangaki nga na route ya nini ya Stevert. Bakangi yo wapi? Stevert. Place nini? Na routeki voyage. Place nini bakangelaki yo? Na balabala na Prince. Na Prince? Ezali date nini? Date nde na bosani. Esali combien de jours? Esali 2 semaines. Ou la 3e semaine na 2 jours. Le mot 2 semaines, le mot 3e semaine, na 2 jours. De toute façon, ça c'est la qui dit la saga ou la 2 semaines. Bakangela Bioni. C'est là qui n'a pas eu le thé, car on va passer des watams. Vous savez, le roté, on va passer la journée pour là, Bakangi. Ils ont eu la mort et qu'on a foutu. Ils ont eu la Boutou. La Boutou, Bayern Lille. Vers 23h, on a qui na route à Bakongo. On fait la mort à Lille. Na Bakongo. La mort à Lille, on est à Somololo. on est au Salané. On est à marchandise. Marchandise, nous sommes là. Somba va faire repasser. Ce qu'on va faire à Mozart. Va faire un arbre de la langue. Botolé en haut. Moto nga monde bakenda batikinga Yo vanda wapi? mavanda na selemba na aresha bafwata. Tango bakangaki yo baputaki na biloko nini? Bakutana kana bafaire repasser. À part faire, baputaki yo suna biloko. Ka bafaire repasser si. Ozalaki na fatigue ya bafaire wana? Babotolinga nyonso donc nayika mpona fete awa na kini apo nazonga nanga. Ozonga? Nazonga nanga nani na Bakongo. Ovanda kuna? Navanda nanga bapona Bakongo. Comme compliqué. Tato vanda na Selemba, tato vanda na Bakongo. Na Selemba nde place bapara nanga bazali. Siko bafaire osomaka wapi? Nakendaka soma wana ngambo Angola. Mboka nini? Na Angola. Angola mboka nini? Na Goa. Siko ozali na combien de fer? Nazalaki lokola na 24 affaire. Siko place bainterpelaki ozalaki yo moko? Nazalaki nga moko. Ozalaki te? Kanga moko. Nakangi mpe kanga moko. Ozotambola, otelemi, ofandi, c'était comment? Nde nga mutuka ekitisa bato na biloko nde basoda babimba moko babi soki bakitisaka biloko na butu te nde bakangi nga na biloko na bachauffeur bafuti mbongo azalaki na mbongo bapesa bango te. À part biloko ndenge olobi ozali nango bakutaki na biloko nini mosusu? Esili machete te to ya baflèche nduki te nga atamba na biloko wana te. Est-ce que la vie na yo aussi omunda bitumba ya bakululu? Te te ozala na ekiri nini? nga azala na ekiri te. kuna na Selemba oyo ozala na ekiri nini? na Selemba azala na ekiri te. Parce na bato baza na nsima wana omukanga bango oyo oyebaki na nani?
Voilà, c'est ma ébaya, attends, mon tour. Attends, mon évité. Le ministère public, tant qu'il y a un tribunal, pour la salle qui présentation de la ligne de la présidente, alors dit que nous avons un nombre de bateaux, faut que la population, aussi des machettes, pour Botola, pour Tata, pour Iba, pour Goma. Vous avez ici, bateau à Kinshasa, Kimia, la Bogi, au Tambo, la Sousouté, Kabon, on a Moutou, et mon à la terre, Tchongo, et mon à la terre. Il y a moi qui a dit que la nouvelle monsieur à tribunal, pour l'acte, avec Yamou, l'acte à terrorisme. Parce que nous sommes à l'amour du Tumba Baché, nous avons coupé sa intimidation. Nous avons été dans ma campagne. Ngaba kainga tana machete tena kundabe kuluna te. Sima na makamwana na makamwana yo singaka ipapa kozi. Bala ni daga dossier nga inga dana kuluna te dana pe mutuma bede. Bala ni daga dossier nga ipapa fera libenga. Kau makan lagi orang rumah jual. Tahu kamai ngai bagaimana kita mainkan nani ni naipel ba cingana kabasir ni akan les gens plus. Oh, apa tahu salah orang buat saya ni. Kamai ngai. Asal orang lagi. Semua nama puluh naik mana saya. Yo dina. Na makolanga yo dina. Vindu bezangi. Nakata bambele na bitumba bunda. Te. Lava na bazela wo te tokota na bazamba kuna. Apota zomo na makolanga yo. Zaka o izaba bazamba ko. Pota ya mwana pota. Zaka balanda bisuka to katsa na bilo kuna katsa na bongo. Balanda bisuka ko. Wo pota blo na fraude. Oui. On zone de ma belle. On dit que fraude est pexami. Aux autres ça moka na douane. On va quand même se retrouver ça le gol bana de. Soit pota. Bango na zuzo sabina. Et là matiti. Matiti ne zo sabina. Les autres sont pota même. Oui. Les a machete de. Et tout le monde a semblé dans tout à l'heure. Ceux qui font ma petite zone de sortie dans les bonnes. C'est là que tout le monde a total. Balouga Motassi. La pota on appelle ma petite. La pota on a ma petite pédale. et là ba flexion Ma pota on les hommes. ba flexion pe ya mai to kota ba. Manini? Mai. Pesa na pota boy. Ba mai o to kota na samba. Ya roto kumi mai pe pesa na pota ni mwana. Et ça n'a pas été na kati ya mai pe. Oh. Donc madame le ministère public a besoin de monsieur tribunal. Aposenyo. Ba kosinga mokozi. Nous allons malamu. Aussi na mbeli machete te. Na bunda na pe kuluna de. Tout ça va tout mututé. Te papa. Au moto la rappel pour la mututé. Na bote ya lo mutute. Au tu la répéter. Ma keda na frontière na na ka ya ke na frontière so ba lo ko na mo we na tiki na ma. Ya ki tout justement kana na fete na ma. Pour la ministère public a demandé que pour ça tribunal. Il y a un travail qui s'est fait par pour le salut. La victime Bazawabi, Akoloba. Merci, Monsieur le Président. C'est le droit de la défense, il ne peut que nier. Mais il y a des déclarations qu'il avait faites
Parce que nous avons son PV et ce n'est pas interdit, monsieur le Président. Prévenir le Koussapoui. Est-ce que vous voyez que ça puisse attendre qu'il y ait précisément et pas une place nini? Place Wakayana la cité verte. Tango Bazoua qui est la cité verte. Précisément place nini? Na Prince. Na Prince wapi? Nalaki mpe na Prince nde na hotel mpe na fatigue nalaki sikoyo nalaki na biloko place nalaki na Prince. Ah, olobi ke bazwaki ozalaki ya kolala. C'est ça non? Place bakitisaki nga na butu nde napemaki place wana. Nde esika bayaki kozwa yo? Oui. Place yango eza place nini? Eza na cité verte. La cité verte. Eyaki na concession. Comment on s'est retrouvé au Vanda place nini? Place où le mec est bazwa kio. Et ça qui est pas ya wapi, pas na bino be pas ya nani. Na famille ou be Vanda qui na libanda. Et là il na balabala. Na balabala. Donc yo zanga esika kolala. Temo aussi. Alors on s'est retrouvé na balabala olani na ndolenge kan. Alaki na arrêt. Na arrêt. Bon, ayo olali na arrêt ozalaki na biloko nini pour le dire. Makambo nyonso tozoloba wana bazo acte yango epai ya greffier avant esika wana. Bazwaki ona biloko nini puisque olobiki bazwaki nga na biloko nini bazwaki ona. Loba awa tribunal ezolanda. Bazwaki nga na ba faire repasser. Faire repasser otaki nango wapi? Na hotel na la frontière. La frontière à wapi? La frontière Loufou. Frontière à Loufou. Bon, vous savez qui voyage à Loufou, dans la cité verte. Naki pour la polé pour la balabala. Naki pour la fêter tout justement à Kin. Mbaki. On s'embaki parce que le bic est basé qui on a na mbeli et puis mbeli yango bakangi yo na yango PV. Monsieur le Président d'ailleurs au dossier un PV de saisine d'objet entre ses mains. Vous connaissez yango ndenge nini po olobi yango yo moko ntango osambaki PV na yo yango Bokozi na yebi yango te, na sambi pe te. Bakanga déjà combien de fois? Na vie na yo ndenge ovivaka na kati ya Kisasa awa. Combien de fois basi bakanga yo? Na bandaki ozala na nani na léger pire de place oyo bakanga kuna epanani pa munene. Combien de fois pour la makambo nini? Pour la bitumba kaka. Pour la bitumba. Bon, baki na kati ya PV. Comment on peut jouer à Sabisaki ayebi kombo tata na yo, ayebi kombo ya mama na yo. Abandi ko pesa la précision nyonso toi. Tango bakanyinga na Steverti basambisi ngate. Bakanyinga tout justement batinga na kabasele eketinga na légion pire. Osala déjà makala te osala makala te mokozi bakangi yo parce que même chef d'avenue peut asalaki déclaration pour na etali façon na yo ya kovivre ayebi avec certitude alobi ke oyo wana te tolingi lisusu te kombo na ye mpe ezali Mazwa Gaston chef ya venu ya commune ya quartier Ngobila na Selembao olobi nini? nayebi te papa nayebi te mais bango bayebi avec certitude. Germain Toumba
bazali awa basambaki bavictime baoyo osalaki bango mabe toyebi te soki azali awa tribunal akosengaki apusana Gaston Tumba mpe alobi ke yo mosala na yo obotolaki ye telefone na ye na babiloko ni mosusu ya valeur oyo azalaki na yango akoseli yo makambo okotelaki ye na kati ya boutique yo osambaki na makambo wana obotoli ye telefone mokonzi nasambi atala motu moko te makambo wana bakomeli ata makambo lokuta mokozi ezali eza droit na yo monsieur prévenir yo botami wana nabotami na Kasai droit pi précisément na hôpital Kazali napa nokombolela oui bongo mama ngalula otangi baklase na yo tina livone osali section asala mécanique makambo nyonso to ozoloba wana eske EPJ aza magicien akota na kati ya molimo na yo abanda koyeba makambo nyonso to wana yo olobaki asambisi nga te akangingaka ntango bakanginga ye akomi kaka bikomakomaka ye moko asambisanga te kaka makambo oyo ozoloba wana kombo ya papa mpoi obotami na Kasai mama komoni ngalula osali mécanique wana eza badosie moko bakanganga tobanda omela nini mwa shimboki nde baya bakanga biso shimboki nini yango banda omela mpo makaya mosusu omela makaya epekizelana awa oyebisa tribunali bakanga wana te olobi bakanga yo ozokosa tribunal eza malamu te olobaka bosembo akota makala nde alobaki nakotunaki yo nano eske bakanga yo obi te okota makala te te pourtant basi bakanga yo makaya bakangaka mpona makaya bandai komela makaya nini nabalobelaka shimboki kaka shimboki kombo soki moto azomela cigarette ou bien ambassade tumbako eza infraction mpo bakanga yo nango yo mela makaya makasi mpona nini ntango yo osambaki olobi ke répondre makaya nini omelaki to bakangelaki yo mosina balobelaka kaka shimboki shimboki nini kombo Monte-Carlo est-ce bakokanga motu mpona Monte-Carlo yo moko olobi omelaki makaya nini yo bakangelaki yo nabelangaka Équateur mokonzi Équateur bakokanga motu mpona ngo te mosi passe tout ok allez-y continue lokosa mpoi baluka nano tala kuna oyo oyebi awa kozalaka na ye na cité na bao bakangami wana okoki koyeba nani oyebi ata motu moko te mais ozoreconnaître ke bakangaki yo mpo omelaka makaya ya Monte-Carlo omelaka makaya makasi. Et pourquoi tant que vous savez, vous avez regretté vie na yo, vous avez changé mode de vie na yo. Pourquoi est-ce que vous se prenez dans le même vivaka? Et ça me tourne à répondre. Est-ce que vous se prenez dans le mode de vie aux alliés na yango? Pona nini osepela te lolenga ozalaka pona nini ozinga moko kaka bango préféranga bana na mata na zamba. Voilà, monsieur le président, ça c'est une observation. Nous voulons faire remarquer à votre guise tribunal que le prévenu qui a reconnu les faits lui imputés, monsieur le président, même l'extorsion qu'il avait fait, à l'encontre de M. Germain Tumba,
À la fin de l'interrogatoire, Monsieur le Président, vous allez constater, c'est couché noir sur blanc. Dans le PV, il a regretté sa façon de vivre. Il a dit, je voudrais bien changer ma façon de vivre. Et il a dit qu'il a fait plusieurs fois la prison. Cette version a été corroborée par le chef d'avenue, Monsieur le Président. Votre guise tribunal pourrait même l'inviter parce qu'il a fait une déclaration, Monsieur le Président, ça se trouve dans les dossiers. Le chef d'avenue qui déclare en avoir marre de ce prévenu, Monsieur le Président, qu'il connaît avec certitude. Et il a fait une note qui gît au dossier, datant du 26 décembre 2024. Il dénonce le comportement. Il dit ils sont en insécurité, Monsieur le Président, par les actes que le ci-devant prévenu est en train de commettre vis-à-vis de la population. Et il a supplié, Monsieur le Président, à la police que sur son avenue, ils ne veulent plus de lui, les habitants, Monsieur le Président. Parce qu'il sème la désolation dans les quartiers, Monsieur le Président. Voilà les quelques questions que nous avions et les observations que nous avions à faire par rapport au problème que nous avons dit. On a dit plusieurs fois au Bolo, quartier dans l'avenue na yo basi balingi yo, chef na yo aye kosala déclaration ko balingi yo lisusu te insécurité kuluna eleki yo. Est-ce que ça m'a l'air de ça? On peut changer, on peut changer. On peut la gloire à battre. On peut changer, on peut changer. On peut déjà changer dans mon côté. On change. On change. On change pour ma colonie. On change pour la colonie. Il y a une colonie qui on change. Hein? On change pour ma colonie. On peut déjà changer dans la colonie. Hein? On change une colonie. On peut dire. On sait qu'il voulait me faire. On continue dans ça la mabelle. C'est pour dire que le bon temps va tout le monde sous terre. On va la souga. Vous avez la parole. Oui, votre honneur, on veut faire juste acter notre comparution pour les comptes de tous les prévenus. Comparer Maître Obéluc Albert Mwaka Massiala, nous sommes avocats au barreau de Kouilou. Ma comparution, Maître Francis Kwamba, je suis avocat au barreau de Sambo. Je comparais pour représenter, assister tous les prévenus. Pour le compte des prévenus, Maître Blanchard Bokoli, avocat au barreau de l'Équateur. Conjointement avec Maître Benoît Tchabemika Bamba, je suis avocat au barreau de Maïndomé. Merci. Vous avez la parole, Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Illustre membre de la composition, M. Rogan de la loi. Nous avons compris que notre client vient de passer aux arrêts, mais néanmoins, nous solliciterons à votre illustre tribunal de tenir compte des circonstances atténuantes ainsi que des excuses légales, vu la manière dont notre client vient de coopérer avec la justice. Merci. Israël, c'est pas moi, j'avais mon commandant en place. Je n'ai pas vraiment l'ordre de couper ça, un élément, sans toutefois la tourne en ça et pas mon contrôle Yangaï. Mais, donc, voilà la ligne qui veut répondre. Est-ce que dans Nengue na yo, gradé d'élite, on reproche qui est dans le
jamais n'a pas idée à reprocher sans toutefois na tout na. Donc comment quand on reproche qui na tout na qui est ni question moko ya kelo tata no na no maman no et nationalité na non à part papa on dit wa pièce d'identité na yo elle a eu singa za na mode ndé na que directement et pas comme ça mon concert la muka to za na garçon moko za sans identité okoki ko identifier à part cela. Donc olobi ke o achaki e nani achaki basinga wana ezaba élément sur ordre ya mort ya concert élément ni nda okomi ko samba tanga kombo ya puisque tangi bango nyonso tout okokufa yo moko loba o achaki ba e o achaki e pe abetaki e le jeune Jean tu parlais en nom propre et on a dit exagéré et puis si c'est élu ce sont de bon les avagés notre côté là on a musala na lui vraiment on a pas voté bangondo bachaki e banani sur ordre ya commissaire alobi bachai oui mais yo zalaki wana ordre les zalaki balamu gardé d'élite non yo ozali gradé d'élite tout na yo samba lobi ke o reprochaki e neloko moko te tokobenga soki tribunal a autorisé baoyo nyonso tu bozalaki na bango osali ya bango mosala na butu wana baya oboso ya tribunal po te basembola mais yo opesaki mpe ordre batia ye banani basinga mokonzi esika na naza na ordre moko te ya opesa devant mokonzi na ngaso aza sur mais ye atelemeli kaka yo alobi kaka yo ayebi avec certitude donc a baluki kaka balobi yo wana alobi yo moto buki ye minu yo moto tie ye grade de lititala na wana wana basinga d'ailleurs yo moko sondimi yango oyo eza na maboko na ye na banzete wana eza nani kaka baélément ozalaki na bango mokonzi ngai en tant que gradé d'élite ainsi que chef Nangaza a appelé ordre. C'est que sur ordre, nous pensons à la maloba na koba kisate, na on a pas dans la tête. Et sur le règlement, n'engagez mon conseil ça possible ordre. Jamais yo capitaine de proposer ordre na l'élément là, il y a chef Naya qui peut garder des luttes, qui peut tirer hors capitaine dans le lobby. Ça ne fait pas à la première. Bon, on à niveau où il y a que ordre mal donné, au lieu qu'on a voté. Ordre mal donné. Tango yo apprécié au lobby que wana mokonzi na ko sala ordre wana te oza protéger na libeko elingaki de magasin discipliné elingaki de magasin indiscipliné tolandi bongo siko yebisa biso simana yango makambo kokomela ye nyonso pourquoi commissaire olingi osala na commissaire oui pourquoi commissaire Manikou Israël commandant ya Pocho Elebe atindaki obele yo ndome maye na hôpital pona nini atindaki ba élément oyo zoloba bachaki ye basinga te po babetaki ye en tant que moi naza gradé d'élite ba élément nde basimbaki ye nanga ye tokendaki nanga na ba élément na ye ti na hôpital nakendaki nga na biso mibale na ye te tokendaki sur ordre commissaire nanga na ba élément basimbaki ye na ye ti na hôpital donc nga na représentant ki nde commissaire ozomona mino na ye tala fungola nani asalaki ye boye abukani lino mokonzi somoni lino na ye soki nakosi tuna awa mpo mokolo na kangai na 2h du matin arutaki obima awa na kasho na 12h ya le même jour tuna siko opejo aidentifiaki awa auditionnaki etiakanga ye alibere ye azalaki na mino na bongo to azalaki na mino avant événement malheureux wana olingi kolobaki okangaki ye déjà awa azalaki déjà na boloba balibere na 12h nga nakangi na 2h wana maloba ozoloba oui et puis le PV est là yo okanelaki ye yo motolibisa yo motosambisaki ye je vois même na ye koyobango awa bayebisa ye kali patala keme ye natikaki ye na 2h mpona na 2h mpona tondongeni donc yo nde omonaki lokwa bakangaki ye banyambo wana okangaki ye nayebaki mokolo balibera ye namona te nayeba pe te mais sikoyo ya suka ye alobi obele yo
des questions sur la souka. Yonde. Tout ça, c'est parce que question sur ce bolonisa. Yonde, au salaki et bongo. On l'a vu. La Obi n'a pas innocent, justice et qui témoigne dans le procès Obi. Mondial ou Souka Jérémy. Est-ce que est-ce que vous avez confirmé les dossiers tribunal pour que yo on dit toute responsabilité on dit toute responsabilité il y a pour prendre victime en charge voilà on dit en moi tant que yo pour d'ailleurs est-ce que vous confirmez? Ce qui n'a pas qui responsabilité, c'est pas humanisme. Suis un policier. Attendez, la zone précise. Non, on est sur la lobby. Nazara qui m'a mon côté. Tout ça qui est mon capitaine. Alors, tant que le lobby vous a été belé, donc il fallait que M. Soupé va jouer en charge. À part yo. Mais pour le lobby, quand on a été tout ça qui est belé, yo so dima qui parle na yo ozoya en charge. Est-ce que tant que vous avez pas bon mot, il m'a dit que M. Soupé va assumer par la responsabilité na bango. Justement, que nous avons mis sur le lobby pour effet est commis et pas monsieur on va s'appeler moi complément moi exactement qu'il y a problème entre et se dérouler entre moi et ça problème qui est si kaya musala et on a qui n'a monté et tant que vous êtes là il n'a compilance na wana ye ngamo ko na ye na kota ngai na bloquer na cha minute na minute ni no so ya madama moi-même. Alors donc ce que tu comprendre yo nous étions en masse. Ah donc ce que qui la place à musala la poste na biso toza nous pas patrouilleur ni quoi yende à l'équipe la place na biso musala mais le mot bazaki mais ba patrouiller. Ah donc ce que tu le to comprendre yo bien. Aujourd'hui, biso na mutuna na biso otutuna kiyo hein pour yo lobby yo dimaki toute responsabilité ya reprendre en charge mais on réclamer le lobby mais nazalaki ngai mo côté ba misusu pe bazalaki yango to lingi to tuna yo yango to tuni yo tant yo lobby o répondre hein on dit mieux accepter toute responsabilité et que baninga misusu pe va répondre c'est-à-dire Olinga dit que Baninga ne peut pas répondre à Obama Basalaki. Et donc, on va notre tribunal de Sandy qui sont de Bengi Babo, va confirmer c'est faux. Il y a un de la vie à cause. Toyoki Malamouté, au lobby. Et ça, à travers question à notre tribunal, on ne peut pas qu'il y a un de la réponse qui peut nous. On a Zaki à mon côté, Tozalaki, le nombre effectif du nombre de Tozalaki. Si c'est comme ça, c'est là que nous la mutuna bien. Tribunal a tout qui est mutuna. Nengeni ni yo okomi na bokangemi. Tribunal a tout qui est mutuna. Nengeni ni yo okomi na bokangemi. Azongi si maloba epa ya victime. Victime après si historique na epe à lobby major. Dès après ce ordre Bakangayo. Mais avant Bakangayo, major a bengaki commissaire. Commissaire a dit Bokangayo. Dans le tribunal a zongi se yo maloba. Dès tant yo lobby d'ailleurs, basambi sakyo po. Le tribunal va interpeller yo neni. Yo basambi sakyo pe yo ndimaki responsabilité na yo nyoso ya ko prendre en charge. D'ailleurs, au réclamati pe ba misusu. Dango moni biso tozongeli na mutuna wana totunyo est-ce que vous confirmez makambo le baki na tribunal au cœur on dimaki toute responsabilité na yo peut besoyer en charge pour le baki yango na tribunal totuna yo est-ce que vous confirmez yango qui besoin tribunal c'est toujours par l'humanisme
Ah, donc il m'a dit on parle humanisme. Oui. Yo betaki. Non. Baninga o mususu lobi ke bango pe bazalaki babetaki. Là, je ne sais pas parce que je ne sais pas là, on ne vous taquez pas comme ça, on ne vous taquez pas comme ça. Moi j'étais dehors. Si comme on va dans la catégorie, non, on a habité le cas qui qu'on jusqu'à tel point, on a comment. Lien na yo, lien ni les entre yo na ba blessure. Non, lien ni les entre yo na ba blessure. Les avocats musala na sala qui sika et c'est déroulé c'est passé et sika na so sa musala on va commander et pour va commander na et ça dit ma poste de service. Commandant na oli na commandant. Manikou Israël. Manikou, ndé alobaki bo ligoté. C'est comme ça que c'est pas ordre de l'autre plan et l'autre pas na l'autre qui pas na wata. Bisika o ba fait salemaki na bisika o Manikou azalaki. Hein? Bozalaki ensemble na Manikou, to Manikou bomemelaki yeye. Na bureau na biso na poste na biso il s'est reposé. Ngane la biso na kata bureau na poste. Victime. Victime c'est Nzinga. Nzinga. Goligote o baligota kiyo. Ezalaki na nzela bakumbi yo epa ya commissaire Manikou to baligote yo na ordre na poste na ordre ya nani ya commissaire. Commissaire Lelera ayaka auluba pe miti ya tuluba bongote. Commissaire pe alamuka kiti. Ye les atingi ba bureau te ezali ba éclaireur ba éclaireur ba soudati éclaireur ba to civil avec 4 ba ina mbango le ba ina mbango monsieur ngabe kuna kimi bete na tilemi le ba na kimi ya le kuta artiste faux na tilemi oh chef robert ngani no yaka ba benda ba le to kum peme la bango kuta chef ba tilemi ye shina rango tilemi yo ga shina rango ngamo na lieutenant général kula monoko mina ngai ekoi na kunjani na bi ah chef le sali yaka we ma o ka ko ka singa après chef de zola la kaka commissaire zola commissaire za wana dia na bureau na zola la puis ayi susu yo ozo ka te ba kanga ma fimo wana ba kanga ke na ba visser na ba pingo visser ba kanga la fimo na ala ki wana ya yi yo we ka te ah zila ma bo fure na si bo pesa na kanga ngo bien bi o ka ngo bien te asenga ngo va ko siri apoto to mona ya yi ba me ba kira wana ba tiko bula ngata mbata te zama sumuna ba tiko bula ngata te moto salinga makambo tu ye shida ambo ye commissaire msa ya o be na major o ya kalamu yinda benga commissaire na téléphone o be ga ya ka o mona o témoigner so ki makambo le monsieur ça voix sur ça le kuta ils a le kuta papa même papa avocat le binanga là wa tem sur le chose sur la papa avocat abina na katuna là wa tem sur le chose sur la petit retire la plainte va retirer ga dossier to bu sa malembe to fita wa téléphone lundi boto ke l'hôpital la ville toute la boy na ko luwa boto papa et ari bongo boto le bien le kuta le bien mo ya salinga bu prévenir mundial yo kendaki mission ya etinda ya bakonzi na yo mission yo ezaki etinda ya bakonzi na yo oui chef soki ya solo mosala oyo bakonzi na yo batindaki yo osalaki yango malamu ezaka bakonzi na yo nde bakangi yo oyo mais soki ke bango nde moto batindaki bango nde bapesaki yo mission est-ce que soko osalaki mission bango bapesaki yo malamu olingo ozala liboso ya tribunal lelo po bango nde bapesaki yo etinda wana kende esika boye esala boye mission bo mais ndenge nini yo na esali ya mission wana bakonzi na yo so bakangi yo est-ce que soko osalaki mission na yo malamu bakonzi na yo balinga bakangi yo. Monsieur le Président, avant qu'il réponde, nous voudrions formuler une demande auprès du tribunal. Parce qu'il faudra que les avocats puissent agir de manière professionnelle, car bien même ils ont le cache-nez là. Mais nous voyons très bien qu'ils sont en train de souffler au prévenir. Donc ils agissent d'une manière professionnelle pour nous permettre d'évoluer. Même le défenseur militaire
militaire qui venait de s'approcher du policier, lui a soufflé quelque chose. Et puis parce que non, le ministère public ne voyait pas. Il est venu, il lui a soufflé quelque chose. Il s'est retiré, il est allé se cacher là-bas. Mais non, il faudrait que nous puissions agir de manière professionnelle. L'ère de pouvoir consulter le prévenu était déjà passé. Bon, voilà. Sans qui que mission au Bapesa Kyo et Zaki Malam. Quoi, Baba Ponjango, Bango, Bakangu. Sans que Zaki Kosa, Kiamou Malam. Est-ce que Bango Bakangu? Merci pour la parole. Et si Kawanande et si comme chef. Ce qui m'a devant vous au tribunal, de un bon moment, et ça pour la haine. Il y a pas continué à la haine. Je te le rapproché du général Carl Lewis, qui est un nous avons fait tant des années, nous colonel A. Je peux dire que Bazaki est incompétent dans Moussala. Je retire mon parole, mon président. Quand vous avez une responsabilité à vous salir, c'est est-ce que ma condition est incompétente? Je retire mon parole. Samba ma incompétence, c'est à l'unité. Et il y a un mot. Nous doit attirer Wana et Bigaza compétent. Avant ça. Voilà. Monsieur le Président, nous venons même de confirmer ce que la victime avait dit, qu'il manque même du respect au commissaire. Et il vient de le faire tout de suite, en traitant ce chef hiérarchique des incompétents devant le tribunal. Donc la victime a déjà une part de la vérité dans tout ce qu'il a dit, qu'il manque du respect au commissaire, son chef. Et là, il vient de le démontrer devant le tribunal en traitant sa hiérarchie. C'est de l'outrage, monsieur le président. Oui. Je retire mon parole, monsieur le président. Non, mais il n'a pas encore répondu. Répondre à la question. Et puis, nous avons été rapprochés. Nous avons général Kalemi Sassala Kawate. Presque surtout bagarre de Naï. On a dit qu'on a dit que la mission surtout à Kenya. Pour nous, tu vas m'accompagner les cas à la Mokonzi, Ndenge Bazalaki, Kozalana, Bamisusu. Quand on rentre devant, il y a un débat de monsieur, il y a un peu de choses qui sont Apollo. On a un cas de détention, sous détention, avec Singa, tu es plus à Barouni. Les autres ont condamné 20 ans. On a la pour le faire soigner. Et monsieur le président, une telle personne, vous acceptez de l'écouter? Non, parce qu'il a commencé par mentir. Sur le plan contre la forme, monsieur le président, votre tribunal a posé la question, entre parenthèses, à la soi-disant victime. Vous habitez où? Il vous a dit, il habite 20 mai. Monsieur le président, à 2h du matin, quelqu'un qui est à 20 mai, il vous dit, il quittait Victoire pour Capella. Et lorsqu'on lui a posé la question par le ministre public, il dit, il habite où? À Capella. Il habite Yolo. Donc il a combien de résidences? Mais devant votre tribunal, il a dit, il habite 20 mai. Et le tribunal... Aux Aïki Bozonga, à 23h, on a Makolo. Parce que vous avez dit la misoloté. Boni, car à Boutoua, on a la misoloté, mais au commis sous la misoloté, $20, on a 22 000 pour y avoir. Pendant que vous avez dit misoloté, on fout à transport. On a hier, on peut tribunal, on peut misoloté, vous avez dit la misoloté. Et, papa, mbongo wana yaki mbongo mpona nasima bana na ngai bilamba. Napoya kotia transport pour faire la qui est ma couleur. Ce qui n'a pas si la âme, il y a des mots d'attirer à la poche devant les clients, les clients, la priorité. Même comme ça, mon qui n'a soigné dans l'hôpital, il y a un moment où 22 500 euros qui n'a pas bon. Il y a des mots d'attirer à la poche. Soit on va dire comme ça, soit il y a un boulot devant.
commissaire amona mbo ye mo simba commissaire la ba kabula mbo le balaga ta commissaire ba kabula mbo le petit ngala boy na kabula bote ye so la kosa ye commissaire la photo benga obela commissaire alu vérité obela commissaire ya ka na yo lo ba yo za na mbongo te na ki mbongo papa okoki kofuta transport ya 1000 francs au 2000 après comme na mbongo ndeni na ki mbongo papa na boya ko transport pour ngai musala biso ya tango boye ko transport musala nini ngai ko sala nzela butu 23h 2h du matin ko sala nini nzela na okila na makolo na okika makolo pe makolo pe ba nzela mo lilité yo vanda ga wa pembe na ko la kapela makala to ngani akina otano ko na ngai kuta makala ba ngo na 2h du matin TCT sabi TCT le kuta papa ya TCT wala kuta wala monter azo sala on va faire la no na 23h minuit pour comment il a monté minuit on va na la te hier quand ba salon là il va 23h40 on a qui va 23h20 na okine kuna pose na elle na ona la kuna na tongo pour la Dieu. OK oui mais tu peux ça. Merci, votre honneur, Monsieur le Président. Nous avions tous attendu une réponse que le prétendu, notre bureau, vous a donné comme réponse aussi. Je vais rapidement passer à la troisième préoccupation. Monsieur ici présent, il a dit par devers votre vice-vétérinaire qu'il habite Congo-Brazzaville. Il est venu dans le cadre de vacances pour des visites familiales auprès de ses tantes, ses oncles, cousins et cousines. Mais c'est la même personne qui dira à votre vice-tribunal qu'il travaille sur Victoire. Tantôt, il fait les travaux de l'assainissement, tantôt il est chargeur de moto, taxi-moto. Nous, on n'arrive pas vraiment à comprendre. Nous voulons savoir, entre les deux travails, et entre les deux pays, c'est-à-dire le Congo démocratique et